ndeko nanga nazo sambela na kolala na putu nzamba olakisanga mosala nzambe moko azape reconnu namoni nzambe a frappé ye mais namoni ye abeli problème à motu akomi kokata bilamba namoni arc-en-ciel mais arc-en-ciel wana namoni yango ekomi rouge makile ezotanga alobi akopeta kaka baoyo tozomona bazotambola mabe te non abi y compris na basali oyo bazosalir nkombo ya nzambe Jean-Baptiste azokanga na kati na désert alobi répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Nzamba na posa na yo otika vie ya mabe nzamba na posa na yo otika ko pratiquer sorcellerie obiba na vie impudicité nzamba na posa no ndeko nanga akuto na vie oya ko boma te mosala nzamba sali mosala nzambe mabe bana nzambe bazobomana ho ndeko nanga soki bana na nzambe bazobomana a combien plus forte raison ba on nanu ba accepter Jésus te na vie na bango ba on nanu ba pesi vie na bango na Yesu Masia te ba ko bomana combien de fois de kona ngomoni place yo uti eza musika mais place okomi kokende ekomi pembeni ya nzamba obenga yo c'est repentir tozo ba message ya malamu te ke mapeso ya oh ya soko zotambo na nzambe na solo pe na vérité ata mabe ye place wana ndeko nanga ya nzambe bakozala épargné. Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. mmfcontent.co.uk www.mmfcontent.co.uk MMF, comptabilité professionnelle pour tous. Thank you so much, Mr. Etienne Momavoli Mwanamboka. Shalom peuple de Dieu, shalom à toutes ces personnes qui vont nous suivre de partout. Je suis votre humble servante, sœur Jenny Fernandez, je réside à Londres. Je vous invite tous à notre 3 samedis d'édification et de prière selon l'évangile de Matthieu 11, 28 sur ce thème. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous serez tous bénis, invitez les autres. Les amis, les proches, la famille, car le Seigneur va vraiment nous faire du bien. À partir de 18h30, heure de Londres, ou 19h30, heure de Paris. Ce sera en live sur la page Sœur Jenny Fernandez Gospel Saint-Jean. Dieu est au rendez-vous. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Toza Watai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Toza Watai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel.
chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Bissou TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Shalom, shalom, na pesi bino mbote partout bozwami. Na se présenter comme nanga mama Fifitenda, nzamba lola pambola bino, nzamba lola mona biso nyonso auto partager vidéo. De konanga na message kaka ya repentance pour na peuple de Dieu. Message oyo eza kaka pour na bana nzambe kaka te. Mais eza pi pour na ba oyo ba yebi na nzambe te. De konanga nzamba zo benga biso na repentance. Nzamba zo benga yo serviteur de Dieu na repentance. Kota la titre za na ngote. Kota la oyo zate, mais nzamba zo bengo na repentance. De kolanga nzamba za na posa na yo. De kolanga moment ekomi mabe. Mais avant to banda, to kokumba mitu na biso ne fiske 1 minute. To tika moment o na maboko ya nzambe partout ozwami. L'Éternel des armées papa na kabi moment o na maboko na nzambe. Yahweh ezala nzambe ebandi mpe ezala nzamba suka lobela biso Seigneur. Nzambe nyonso na monoko na ngai nzambe yo loba. Seigneur, afin que peuple na yo partout bazali nzambe na nga tango bakoyoka ngo nzambe bazala persuadé bazala convaincu Seigneur afin que ça la misala kat na bomoi na bango parce que le botindaki liloba na yo pe liloba no ekangolaki nzambe tika ete message au Seigneur batu bakangolama batu babika afin que kombo na yo ezala glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth to ponde pe tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yoka de koranga na message pour na yo peuple de Dieu basala nzambe bana na nzambe partout bozali na message pour na bino nzamba zo benga biso na repentance de koranga nzamba bengi yo na repentance to kotanga makomi na nzambe na mokana na Matthieu de koranga Matthieu 3 na verset 1 à 2 na tangi na kombo na Yesu albi à ce temps-là à ce temps-là, Paris, Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Oh, Jean-Baptiste a zo kanga na kat na désert. Alors, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. De konanga. Nzamba na posa na yo obongo la motema na yo nzamba na posa na yo otika vie ya mabe nzamba na posa na yo otika ko pratiquer sorcellerie nzamba na posa na yo ndeko nanga obiba na vie impudicité nzamba na posa no ndeko nanga akuto na vie oya ko bomate na vie oya ko yinate na vie oya enite na vie oya ko sala batu mapete nzamba zo pengo na repentance. Alléluia. De konanga nzamba zo pengo na repentance. De konanga tala ko bomana, tala ba poison. Mosala nzamba bumi mosala nzambe. Mosala nzamba sali mosala nzambe mabe. Bana nzambe bazo bomana. Oh. De konanga soki bana nzambe bazo bomana. A combien plus forte raison ba on nanu ba accepter Jésus te. Na vie na bango ba on nan ba pesi vie na bango na Yesu Masia te ba ko boma na combien de fois ba ko sana mabe combien de fois de ko nga nzamba bengo na repentance de ko nga moni place yo uti eza musika mais place komi ko kende e komi pembeni ya nzamba obenga yo c'est repentir nzamba obenga yo alors bi tika mabe de ko nga akwa sero boma osala mutu mabe mo ba telo na buto ko sukelo ndenge nini lobi na tango ko sukelo ndenge nini de ko nga nzamba ana posa na yo. Alléluia. Nzamba na posa na yo azo pengo na repentance. De konanga moment o eza moment moko eza susumala mute yaya. To banaki ko sambela. De konanga nazo sambela na ko lala na butu. Nzamba o la kisanga. Halobi akobeta kaka ba otozo mona bazo tambula mabete non. Abi y compris na basali o bazo salir kombo ya nzambe. Naba oyo bazotanga kombo na nzamba 20 ba oyo osaka na kombo na nzambe nzamba talisa kinga na kotanga kombo te mosala nzambe moko azape reconnu na moni nzambe a frappé ye mais na moni ye abeli
problème à motu akomi kokata bilamba namoni ye akomi kotambola makolo ngulu ndeko nanga nzambe azobengo na repentance mosala nzambe nzambe abengi yo na repentance peuple de Dieu nzambe abengi yo na repentance bandeko nanga partout bozwami nzambe abengi bino na repentance bobima na kati na vie ya masumu bobima na kati na vie ya mabe nzambe aza na posa na yo Alléluia. Ndeko nanga nzambe aza na posa na yo yaya tobandaki kosambela frère nanga tosambelaka na ye ndeko nanga opesa nga message mama Fifi tango tozosambela namoni arc-en-ciel mais arc-en-ciel wana namoni yango ekomi rouge makila ezotanga mama Fifi mikolo yo tosambela tolela mawa nzambe na bamboka na biso tolela mawa nzambe na bavi na biso namoni makila arc-en-ciel ekomi rouge makila ezotanga ezaka symbole akufa yaya ezaka symbole baguerre mabe ezoya ndeko nanga ekokuto na vi nini ndeko nanga soki ekuto na vi ya mabe koeshape na nini ndeko nanga yaya nzambe aza na posa na yo ayebisinga deuxième message nazomona mama Fifi namoni mbula ezobeta abi namoni mbula ya makasi me mbula wana ezokita ezodétruire mbula ezokita na mabele ezoboma ezokwesa bandaku ezomema batu bazokufa mbula makasi me mbula nesa ezosala badega ya makasi mama Fifi mikolo yaya tobondela tolela mawa nzambe pe bobeta sete basala nzambe nyonso bamema batu na repentance bateya bana nzambe mateya oyo ekobongolisa bana nzambe mateya ekobongolisa bana nzambe bavi ndekolanga nyonso ekoleka libala ekoleka bana bakoleka mbongo ekoleka mituka ekoleka me liloba oyo ekotika l'éternellement posa nzambe ezali ndeko nanga batu bapongola mitema Alléluia nzambe alobi toluka nanu kibokonzi na ye habi nyonso etikali tozomona ekoyaka likolo lokola matapisi libala ekoya matapisi bana bakoya matapisi mbongo ekoya matapisi succès ekoya matapisi nyonso koluka lokola matapisi ndeko nanga me nzambe ana poso luka nanu ye nzambe ana poso banga ye alobi kobanga ye eza epandela mayele ndeko nanga totika kozwa kombo na nzambe ave totika kosakanela kombo na nzambe ndeko nanga yoka ndenge bakomi na nzambe lobi na mokana Hébreu 13 verset 8 Jésus-Christ habi il est le même hier aujourd'hui et éternellement ndeko nanga nzambe abongwana te nzambe patikala ko changer ata mokolo moko te ya nzambe aza souverain yaya oya sala na tango ya Sodome na Gomorre so tozona makana na mokana Jude 1 verset 7 tobi comment nzambe ayebaki ko détruire Sodome na Gomorre na moto Alléluia nzambe wana bongwani te aza le même Dieu au biso to servir lelo il est capable de tout nzambe soka moni mabeleki mingi batu bazo sakana na kombo na ye batu bazo tangwa na kopanga ye te il est capable de détruire Alléluia aza capable ya nyonso ndeko nanga nzambe azobenga yo yaya atikeli yo ta ebele na mabe owume na mabe ndeko nanga nzambe obengo na repentance Alléluia na tango Sodome na Gomorre tomonaki koma nzambe ayebe kodétruire Sodome na moto yaya nzambe oyo obelelaka wana ozosakanela kombo na ye aza moto basakanelaka ye te ndeko soko bi grandeur ya nzambe okotanga kombo na 20 okotambwa na vie oyo oza nango te okosala makambo osala kashe te ndeko nanga nzambe ana posa na yo obongola motema na yo ndeko nanga kana na nzambe eza likolo na yo abi ce que l'homme aura semé abi il moissonnera mabe ozosala ndeko nanga obukango me nzambe ana posa na yo ana posa o demere na mapete nzambe ana posa okufa te na kati na vie ya masumu nzambe obengo na repentance sœur nanga frère nanga serviteur de Dieu nzambe azobenga yo nzambe azobengo ndeko nanga ntango nyonso tozobondela tozwa bamessage ya malamu te ke mabe ezoya oh
ya soko zotambola na nzambe na solo pe na vérité ata mabe ye place wana ndeko na nga ya nzambe bakozala épargné. Alléluia. Nzambe ana posa ba oya ye biso tozala épargné. Alléluia. Ndeko na nga Dieu est capable de tout. Yaya wa sala tanga Sodome na Gomorra akoko sala ngo pe lelo. Alléluia. Tout le monde a ben incendie, tout le monde a ben moula makasi, tout le monde a ben complication. Il peut faire encore plus que ça. Alléluia. Tout le monde a cancer et comme rouge maquillé zotanga. Alléluia. Moule les autres bêta makasi et ça ben incendie. Elles ont bombé, elles ont mémé, elles ont bébisa. Alléluia. Nzambaza kaka le même métier. Il est capable de tout. Nzambe soka moni mabele ki mingi yaya. Il va détruire. Mais ba oya nzambe ba kozala épargné. Alléluia. Tu as vu l'histoire à Noé. Dans le Matthieu 24 verset 37. Matthieu 24 37. Et ça peut dans Luc 17 verset 26. Yaya comment nzambe ayeba ki kolobela Noé atonga arche. Alléluia. Tala comment Noé azalaki sauvé na libota na ye. Ezalaki pona kobanga nzambe. Yaya omoni mabendengele kina mokili ndeko nanga ezalaki na bateau ata moko azobanga nzambe. Tala Noé azalaki le seul oya bikaki kaka ye mokote na libota na ye. Alléluia. Ndeko nanga nzambe ana posa okufa na mai te. Ana posa okufa na moto te ndeko nanga. Oyo zokanisa ezaka na mabele alifelo. Otolo bako baba okufa so ezaka ka ndeko nanga nyoso so ezawa ndeko nanga kufa ezaka kana mabele a. Ya nzamba ana posa na yo. Ana posa kufa na via masumu te ndeko nanga. Je est capable ya kosala nyoso ndeko nanga. Wa saki na ta Sodome na Gomorra. Wa saki na ta Noé ndeko nanga akoki kosala ngo. Nzambe asova kaba oya ye. Aipanya kaba oya ye ndeko nanga. Yo mto kanga na via mabe nzamba abengo na repentance. Nzamba abengo na repentance. Ana poso kufate nzamba bongwani te pe akotika la kobongwana te ndeko nanga soto tena dans Genèse 18 na verset 20 à 23 tozomona comment Abraham abondelaki pona tina ya Sodome na Gomorra. Ba Abraham baza wapi batelema babondela pona tina Sodome na Gomorra. Yaya boza wapi babondeli ya solo ba oyo babanga kanzambe ba oyo ba otambona nzambe ti lelo ba vrai boza wapi ya nzambe pena o bazana nzambe ti lelo o na ba kumba melite na ba fuka meli babalite boza wapi ba vrai oya ko sambela pona peuple ya nzambe oya ko sambela pona mabota na biso enfin que tozala épargné ndenge Noé azalaki épargné na libota na ye. Alléluia. Ndeko nanga nzamba na posa ba Abraham batelema. Nzamba na posa ba Daniel a solo. Ana posa ba Job a solo. O ba bondela ki pona famille. O ba bondela ki pona bana. O ba bondela ki pona ba neve na bango. Oh, tala koma Abraham a bondela ki pona neve na Lot. Nzamba ana posa na yo. Bondela pona frère nomo kwa bunga. Bondela pona frère nomo kwa se retrouver na Sodome na Gomorra. Bondela pona frère nomo kwa tikali en Égypte. Pote nzamba sauver ya bima. Ndeko nanga nzamba ana posa na yo. Ndeko nanga to komi na ta o eza malamu te ndeko nanga. To ebi ta ya Pharaon ndeko nanga. Makamuni de kala mboka Égypte ndeko nanga. Webi comment nzambe aibe ko détruire l'Égyptien. Pote aiba ko bimisa. Ba hébreu na kati na bohumbu ndeko nanga. Nzamba ana posa okufa te. Nzamba ana posa ozala détruite. Nzamba ana posa okangama na minyola satana te. Nzamba ana posa na yo. Oza ya nzambe, oza ya bangote, oza ya nzambe, oza ya mokilite yaya. Nzamba ana posa na yo. Yaya soko zo vivre za yo te. C'est Christ qui vit à toi yaya. Oza na mokili ndeko nanga, oza ya mokilite. Nzamba abengo yaka ko se repentir. Nzamba lobi tika mabe ndeko nanga. Na yako sonner kaka trompette pour na biso repentez-vous. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Nzamba ana posa na yo ndeko nanga, aza souverain. Asalaka o ya lingi ndeko nanga. Soki nzamba kuti juste na mboka o yo zali. O se retrouver ata 5 ans ba otamwana nzamba solo. Ata 5 ans bazobanga nzamba solo. Nzamba ko kitsa mawa na ye. Abi lo lengeli na salaka po ayeba ko épargner ba oya ye.
mais nzambe ana posa kaka 5 bazala épargné te ana posa kaka yo zala épargné na libota no te mais ana posa peuple na ye nyonso bazala épargné parce que toza ya nzambe toza na image na ye ana posa mona biso na kati na kobunga te ana posa mona biso na souffrance te ana posa mona biso na kufa te ana posa mona biso na banzala te ana posa mona biso na kolela te ndeko nanga nzambe ayebi ebandeli mpe ayebi suka ndenge totambola ndeko nanga nzambe ayebi biso na poka lo ndeko nanga. Vaut mieux que la fin d'une chose que son commencement. Webi comment obandaki na nzambe, webi comment ozoke na nzambe, mais nzamba ana posa na yo ndeko nanga. Webi comment mokili yango ezotambola, ndenge bandaki, webi comment ezokende te. Nzambe muta yebi. Alobi azali maître ya temps pe ya circonstance. Ayebi makamuni ezo ya lobi ndeko nanga. Na lingi lobi ozala épargné, yango na yako sungo ndeko nanga, se repentir, détourner na mape. Nzamba lui ndeko nanga, soko tiki mape. Yaya oye pai na ye, akoyoka yo. Akolimbiso pe akodélivrer yo okozwa kimia ya solo okozwa kaka na Yesu Masiya ndeko nanga libanda na Yesu eza kufa libanda na Yesu eza bitumba libanda na Yesu to mona ba complication banzala ba maladi kozanga kimia ba complication mais kati na Yesu Masiya ndeto se retrouver kati na Yesu Masiya ndeto ozwa kimia ndeko nanga yo muto yo ka message yo muto ko partager message yo tikete nzamba Israël Jésus-Christ de Nazareth. Yaya. Yo mtoko yoka. A sauvé yo. Oza la sauvé yo mon côté. Mena libota na yo. Beba ndeko no partout baza la sauvé. Deko nanga. Bonde la pona vie na yo. Bonde la pona libota na yo. Tika vie a mabe. Bima na kat na distraction. En fait ko yeba kobika. Nzamba lola. Apambo. Nzambe apambo la bino nyonso. Ko ya ko partager vidéo oyo. Nzamba lola mona ye. Soko partager ko kozala bien pour te sauver âme moko. Tant mutu moko kozala sauver, nzamba lola ko kanisa yo. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV, oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko la bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.